ça mon et donc les autres qui sont placés par les Mexicains et les autres qui sont yo bokomi bivina yo bien aimé dans le Seigneur. Banda kotombola kombo Yesu. Lelo na likito tombola kaka kombo Yesu. Toye kotombola kombo na biso kaka ne sikolote. Toye kotombola kombo ya ba parents ya barrière parentale. Toye kotombola de kombo na Yesu Masia. Tango basantu basangana ke sengeli de mo santu atombwama. Esangeli de mo yenge benya atombwama. Esengeli de le roi de roi atombwama. Esengeli la man de kasha atombwama. Mon konti ya milimo nyonso atombwama. Bien aimé, tombola kombo na Yesu jamais. Tombola kombo na Yesu olegena no tombola. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Azazambe amakambo minene. Azazambe amakambo minene. Tombola kombo na Yesu. Masi ya kumba malabanda kuna biso. Masi ya kumba ma bien-aimé. Na mabana na biso kumba malaba foyer na biso kumba malaba projet. Na bana na biso na bomo na biso na ministère na biso. Soki masi ya kumba ma. Soki ya kotomba ma. Na kati na ba ministère na biso bien-aimé. Toko yika piko peto ko sala face na munguna. Tombo la kombo Yesu kati na yo. Tombo la kombo Yesu kati na yo. Banda ko tombo la kombo na ye. Papa to tombo li kombo na Adonai. Tombo na yo na bongo ya moko na moko kati na wesika. Tombo na yo na bongo ya moko na moko kati na wesika. Tombo na yo na bongo ya moko na moko. Tombo na bongo na bisonkolo. Vendredi seya. Toye ko kaba mona sena makolo na yo. Tokiki ba souci ba problème. Toye ko tombo la bobele kombo na yo Nzambe. Bibelo bina circonstance nyonso. Ya bombo ina biso. Tombo la kabobele kombo na yo. Toye ko tombo la kombo ya bakombo likolo na bakombo nyonso. Bien-aimé, tombo la kombo na Yesu. De façon ozo tombo la ye pas aussi ba bombo na yo. Na mesure ozo tombo la ye zo kota likambo na yo. Na mesure ozo tombo la ye zo punde na yo. Mesure yo ko tombo la ye ko zo testi ya ba problème na yo. Akotele malimoso kolongi sayo. Tombo la ye benga na bakombo nyonso. Moko la pimela kiyo yeki na kombo ni. Abenga kiya bibenga kina kombo ni. L'Éternel des armées. Abibenga kina kombo ni. Jehovah Rapha. Abibenga kina kombo ni. El Shaddai. Abibenga kina kombo ni. Tombo la kombo na Yesu. Bien-aimé, tombo la kombo na Yesu. Tombo la kombo na Yesu, kombo na longo. Na kombo na Yesu milimo mabezo pima na nzoto na batu. Na kombo na Yesu milimo mabezo pima na bandako na batu. Na kombo na Yesu batu bazoza la libéré. Bien-aimé, la kombo na Yesu. Placé à moi likolo na nyonso. Loba na placé à likolo na nyonso. Na placé kombo na Yesu likolo na nyonso. Mozalisi likolo na fait des aïeux. Mozalisi likolo na fait des aïeux. Tombola ye, tombola ye, tombola ye. Tombola ye. Tombola Yesu. Tombola ye. Bien aimé, l'autre tombola Yesu. Nyonso ya mabe kotika bimongo ina biso. Tango to lumière kokota na babomo ina biso. Tango kombo na Yesu kozala espace na motema na yo. Tango kombo na Yesu kozo espace na ndaku na yo. Tango kombo na Yesu kozo espace na ba sœur na yo. Tango kombo na Yesu kozo espace na ba projet na yo. Tango kombo na Yesu kozo espace na ba pensée na yo. Yo komona monene na Nzambe pe kotato la kaza Nzambe. Tikela esiko ebongi na ye bien-aimé. Tikela esiko ebongi na ye na kati ya motema. Alléluia, Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah
Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier.
soki yesu afandi kati ya centre ya bomoi na yo te, soki nkolo atombomi na kati ya motema na yo te, tu peux pas faire combat spirituel bien-aimé. Esengeli nde yesu aleka nyonso na kati ya bomoi na biso. Esengeli yesu aleka tandemo ya bapense na biso. Esengeli nkolo yesu akoposa nyonso ya mitema na biso. Azala na 10% bien-aimé ya baproje na biso. Azala na centre ya bandako na biso. Azala na centre ya bapense na biso. Azala na centre bien-aimé ya bana ya libote ya mabala ya nyonso. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Yango nde yaki ekufelaki biso. Yesu nabimaki komema kulusi mpona yo mpona nga. Kombo mosusu te bobele kombo na Yesu. Likolo na kombo mosusu te bobele na kombo na Yesu. Atongwama, loba papa atongwama. Adonai tongwama na bombo na nga. Adonai tongwama na kati eglise mema. Na mema tongwama na kaka nzambe moko. Liboso sima na mipanji na biso Yesu na Yesu. Na mitungisi na biso Yesu na Yesu. Yozala na centre ya mema. Ozala na kati ya mabote ya bamama ya bapapa ya mema. Ozala na kati ya bandaku ya baouvrier ya mema. Na mema Yesu na Yesu, Yesu kese na kese. Yesu na Yesu na mema Yesu na Yesu. Toko tombo la nzambe mosusu te. Toko tombo la sete te. Toko tombo la nzambe ya bale te. Toko tombo la bobele Yesu na Yesu na Yesu. Le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier que tozo pele la. Pele me pande suno ko pele la makila na Yesu. Pande ko pele la makila na Yesu. Loba makila na ye sécuriser ndakulanga. Makila na ye sécuriser bana nanga. Makila na ye sécuriser konzima nanga. Makila na ye contrôler mapananga. Ya mwete na bima yo so précédenga. Esika no so matambe na me konyata Yesu yo précédenga. Bela makila na Yesu masia na ndaku na yo. Bela makila na Yesu masia na bomo na yo. Na bomo ya mwasi ya mobali na yo, ya bana na yo, ya fami na yo. Bela makila na longa. Bela makila bitabu. Tobika na maite bien-aimé. Tobika na makila na Yesu. Tobika na waseremonite. Tobika bobele na makila na Yesu. Makila na Yesu sopela ki makila ya talo. Pour racheter le racheter. On peut tout faire bien-aimé. Mais kombo na Yesu ndele kinyos. Kombo na Yesu ndele kinyos. Kombo na Yesu ndele kinyos. Tobele la kombo na Yesu. Bele la kombo na Yesu. Bele la ya koyoka. Bele la ya monaka. Bele la ya yokaka. Akoyoka yo. Bele la kombo na Yesu. Loba aux finale. Yes aux finale. Le roi des rois aux finale. La manne cachée aux finale. Mon guéri la mienne aux finale au bon qualité.
Makila na yeso panakati na wesika. Makila na yeso babiso kosi na yuda. Na kufa nyonso yesu ezali ya yote ezali. Na baksida nyonso ezali ya yote ya Adonai. Na mitungisi nyonso nkolo ezali ya yote. Makila na yesu masi ebomba biso. Penebekene kobela siko bolimo na nzambe. Bela bolimo na nzambe bibelo bi Saint-Esprit. Tokoki kosala eloko te. Loba Saint-Esprit zwa place na bomo ilanga. Konta bomo ilanga mema bomo ilanga. Sololaka na basansi nyonso ya vinanga. Na yoka kayo na mona kayo. Kwa isabe kai na misu nanga na mona yo. Fongola matoi nanga na yoka bien. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Loba, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quelle est la Quelle est la puissance? Quelle est la puissance? Quelle est la puissance? Kopesae Senae akopesae 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 Seigneur, merci. Merci, merci, merci. La première étape. Merci. La première étape. Loba Adonai, merci. Loba, merci pour la présence dans la Katina Wesika. Merci pour la présence dans la Katina Wesika. Tika pe maloba nzambe na maboko na nzambe. Loba ni lobo eko bimakati nesiko onkolo ezala ponanga. Liloba eko bimakati nesiko ezala po changer bomo inanga. Ibo liloba eko bimakati nesiko onkolo ezala oyo eko kwesa ba mir ya bomo inanga. Liloba eko bimakati nesiko oyo ezala oyo eko élargir espace ya bomo inanga. Limitation l'équipe mingi na bomo inanga kolo, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Adonai, lève-toi. Tu sais pourquoi on peut n'ingaïde dans la carte de Sikolo, Adonai. Si qu'à un moment on a ma beaucoup ensemble. Si qu'à un moment on a ma beaucoup ensemble.
Adonai totomboli yo mokonzi na kokamwa kunisi kombo na yo. Yodo bandaki na biso ne bandeli kola alpha. Okomi na biso na kalikati Yesu. Lokola Elohim. Okokende kosukisa biso lokolo mbenga po toza nzambe. Tutiki moma oyo nkolo ya partage na maboko na yo nkolo kolisa biso nzambe. Tika ete lilobe komi makati na oyo esika ezala vraiment oyo uti epai na yo nzambe. Ekoya na mabele kitoko pute bota mboma. Toza na posa koyoka yo na soif de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tovandi na présence nzambe. Yesu azanza. Tofandi na présence nzambe. Yebisande kwa aza pembeni na olo bakolo alingi yo. Yebisande kwa aza pembeni na olo bakolo alingi yo. Peut-être koyoka maloba na nzambe bien aimé pesa mbeli mutu nyonso te. Koyoka maloba na nzambe bien aimé pesa mbeli mutu nyonso te. La parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Koyoka maloba na nzambe pesa mbeli mutu nyonso te. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Tomona kamona ba église ezalaka tango bato baza koyemba bato bazobina. Nous voyons cela dans les églises lorsque les autres chantent, certains dansent. Tango komaka ke maloba na nzambe zo esika na mitema bato. Lorsqu'on parle de la parole, que ça doit prendre place dans nos vies. Et bato bakomaka kolala. Et nous voyons que certaines personnes s'endorment. Kokama même mususu na bayembi mususu. C'est étonnant, même certaines chantent. Na l'église mususu. Dans d'autres églises, omona babimi libanda. elles vont même à l'extérieur. Samba yeba ke maloba na nzambe nde simbi bomo ya Sans moto. savoir que c'est la parole de Dieu. Maloba na nzambe nde ezotondisa moto. La parole de Dieu, c'est ça qui Maloba na nzambe nde eza koéloigner mabe liboso na La biso. parole de Dieu éloigne les mauvaises choses. Soki tokovandisa maloba na nzambe na centre ya bomoi na Si nous biso, mettons cette parole au centre de nos vies, tokomona kimia. nous aurons la paix. Dimanche tozalaki kati na esika oyo Dimanche, nous étions ensemble. tolobelaki ki afesela. On avait parlé de sur qui a Tosengaki molimo na nzambe Nous avions demandé au Saint-Esprit asunga biso de nous aider. po ete topusana na présence ya nzambe, Nous rapprochons, po ete tokweyisa bahoteli ya babale ya mabota na biso, tomber les hôtels de base de nos po ete vies. tokweyisa bahoteli ya bafami na biso, Que nous faisons tomber les hôtels po ete tokima mobe, pour que nous fuyions le po mal. ete tokima mosika na satana. Que nous allions loin du Mais diable. laisse-moi te dire, bien-aimé, Laisse-moi te dire, soki tokoluka kokima mosika ya satana si nous cherchons à fuir loin du diable, ezaka na kati ya maloba na c'est que nzambe. dans la parole du Dieu. Alléluia. ezaka na kati ya maloba na nzambe. Mutu oyo atangaka maloba na nzambe Une mingi personne qui médite, ye akomaka moto na komikiebisa. c'est une personne, Mutu oyo atangaka maloba na nzambe ye akomaka mutu oyo amilengelaka. c'est une personne, Mutu oyo atangaka maloba na nzambe la personne, ye akomaka mutu oyo azotala pena vi na ye c'est une malamu. personne qui voit correctement sa vie. Amen. Amen. Totalaki bomo ya Esther. Nous avons vu la vie d'Esther. Esther akomaki fasi ya problème. Lorsque Esther était face à Libota na ye akomaki na fasi ya problème. sa famille était face à Mais oncle na ye amonaki ke lisungi ezali. son oncle avait vu qu'il y avait le soutien. Amen. Oncle na ye amonaki ke déjà nzambe asa précédaki Son bango. oncle avait dit que Dieu les avait déjà précédés. Kokotisa déjà Esther na kati ya royaume. Pour faire entrer déjà Esther Akoma parmi basi ya roi. pour qu'elle soit parmi les femmes des rois. Nzambe asa précédaki bango. Dieu les avait déjà Alléluia. Amen. Nzambe asa précédaki bango. Dieu les avait déjà précédés. Nzambe précédaki bango na ndenge nini? Dieu les avait précédés comment? Nzambe ayebaki na moma moko boye bitumbeko ya mpo na peuple À un wana. certain moment, il y aura des combats pour Lokola nzambe alingaka peuple na ye, comme Dieu aime son peuple. nzambe aprécédaki bango. Dieu les avait précédés. Azwaki Esther atiaki ye quelque part. Elle avait pris Esther, elle l'a mise quelque Po part. ayebaki ke na quelque part oyo atie ye, Il savait que ce quelque part où il a eza élément oyo ye akoutilize ça sera un élément que Dieu va utiliser po ete ye aboma moto oyo ekopela. pour éteindre le feu qui va s'arrêter. Alléluia, bien-aimé. Amen. Yo oza Esther ya bomoi no lelo. Tu es l'Esther de ta vie. Oza Esther ya famille na yo, Tu es bien-aimé. l'Esther de ta famille. Nzambe asa précédé na bomoi na yo. Dieu a déjà précédé dans ta vie. Andimi yo ndima ye lokola mokonzi mpe mobikisi. Il a accepté que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Parce que ayebi ke hotel moko ya famille na yo Parce qu'il sait qu'il y a un hôtel dans ta famille. esengeli yo nde okweyisa yango. Il est important que ça soit Alléluia. rassemblé. Yango nzambe andimaki kobenga yo Voilà pourquoi Dieu t'a po ete makomelo bi mutu moko te kokoyepa nzambe parce que la Bible nous dit
soki nzambe abengi ye te okokomprendre ke oza Esther ya famille na yo tu comprendras que tu es ntango bitumba baproblème bandokoya na famille na yo lorsqu'il y aura des combats dans ta famille. yo kozala parmi bato oyo bazosala désordre te Tu feras partie de ceux qui ne feront pas le désordre. kasi yo kozala parmi bato oyo baokende kogumbama liboso na nzambe Partie de ceux qui iront. okozala parmi bato oyo bazokende koluka solution. Partie de ceux qui cherchent Alléluia. la solution. Amen. yango nzambe alingaki yo yeba ye avant Voilà pourquoi Dieu voulait que tu puisses le connaître. yango nzambe asepelaki kobenga yo Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. nzambe réservé Esther Dieu avait réservé. nzambe alongoli Esther atie ye Dieu apart l'avait mise à part. nayebi te na libota ya papa to ya mama Esther so babotamaki combien Je ne sais pas dans la famille de Esther, ils étaient combien. mais Esther nde azwaki ngolu ya C'est nzambe Esther qui avait eu la grâce de Dieu. alléluia Amen. nzambe ayebaki kopreserve Dieu ye l'avait préservé. ntango bitumba ekomelaki libota Lorsque le combat est nzambe arrivé. amonaki le moment oyo Et esengelaki Dieu avait vu que c'était le moment. nzambe akendaki mosika te Dieu n'est pas parti loin. autilisaki kaka oncle Esther Il a juste utilisé atie l'oncle pensé na d'Esther. kati ya makanisi ya Il oncle a mis les Esther pensées dans les ayebisi pensées ye de makambo l'oncle ekomeli biso Esther. C'est pour les problèmes. esengeli yo nde moto oza pembeni Il est wana important que toi qui es à côté. alleluya yo nde moto oza pembeni wana Toi qui es à côté. yo kende koplaide cause na Tu biso vas plaider notre po ete roi comprendre danger ezoyela que le biso roi puisse comprendre le danger qui nous attend. alleluya Amen. alleluya Amen. bomoni ntina yesu masi abendaki biso Et pembeni na voilà ye pourquoi Dieu nous a appelés auprès de lui. bomoni pourkui yesu abendaka biso pembeni na Voilà ye pourquoi Dieu nous attire. po ata mutu moko akoka koloba quelque chose Pour qu'au moins une seule personne puisse dire mutu quelque moko chose. akoka kogene Une seule personne puisse mutu se moko akoka kofukama au moins une seule personne puisse saluer. alleluya Amen. yo oza Esther na bandeli ya libota na yo Toi, tu es l'Esther de ta famille. Esther avandaki kimia te Esther n'était pas en paix. malgré ezalaki na baloi établi Malgré il y avait beaucoup de lois. balobaki roi soki abengi yo tokoki koya te On a dit le roi s'il t'appelait pas, tu parmi basi na ye wana nyonso parmi toutes ces femmes. soki ye abengi yo te atie yo na liste tokoki S'il ne koya te t'appelle pas, il te met pas dans la liste, tu ne peux pas. alleluya Amen. me ngolu lokola etambolaki na Esther Mais comme l'Esther na ebandeli lokola azalaki oyo deja nzambe asi abongisaki mpo na problème wana Esther l'avait déjà passé. loi ekweyaki mpo na Esther La loi était tombée pour Esther. tozalaka ta biso nyonso ndenge moko te Nous ne sommes jamais tous pareils. alleluya Amen. alleluya na Amen. miso ya nzambe tozalaka ndenge moko Pour les te yeux de Dieu, nous ne tokoki sommes kobotama 10 20 na libumu ya mama 10 ou 20. kotala situation oyo ozopase Ne lelo te regarde pas la situation. peut-être situation oyo ozopase lelo Peut-être la situation que tu eza gloire ya likambo moko boye te mosusu ekoya lobi c'est une gloire pour un certain problème qui arrivera. eza témoignage C'est un témoignage. oyo te mosusu okotémoigne na ndeko moko bo akolela Tu lobi témoigneras à une certaine alleluya Elle akozala na situation oyo yo osi opasa sera peut-être dans une bien situation. aimé moto akopesa moto eloko kaka oyo asalongia Tu peux donner seulement. soki yo olongi nano eloko te okoki kopesa ngo mpa motu Si te tu n'as pas reçu. po ekozala mpe bombe mpe kale mpo na Et motu ça va wana être aussi me eloko yo osi olongi yango quelque chose que tu okoki kolakisa moto ata na technique Tu peux montrer même comment ndenge nini ye mpe akoki kosalela comment la personne peut utiliser. bible elobi ester akendaki eparoi La Bible nous dit Esther était partie au ester pays. asalaki mission na ye Elle avait fait sa mpe mission. libota na ye ebikaki na Et nzela sa na ye famille était guérie. toza vraiment na kati ya Grâce à lisolo ya elle. ester te Nous ne sommes pas dans l'histoire de wana Esther. ezaka mpona kolakisa pourkui nzambe atiaka biso Ça, apart c'est juste pour nous montrer comment Dieu. wana ezaka pourkui okomprendre ke mpona nini nzambe aponi yo Et voilà pour te dire juste. à des fois il y a des circonstances ozokutana nango na Et vie nous avons certaines ozoloba circonstances. pourkui kaka nga Et tu te dis. eza na bato ebele ta mosusu na mboka oyo ya lipoto Il y a azaka beaucoup ye de personnes moko peut-être dans ce pays, il est tout seul. ye kaka ye moko azosunga Mais fami tout seul, il aide toute la famille. okotuna ke pourkui kaka nga Et tu peux te poser des questions. esengeli ezala yo Il est important parce que de nzambe savoir atie yo parce apart que Dieu t'a mis à part. alleluya Amen. nzambe atie yo apart Dieu t'a mis à yo part. moko ndenge mpo okokoma na mboka okomprenaka Toi-même, te comment tu es arrivé dans ce pays aussi, tu alleluya bato bazobimisa bambongo ebele Les gens bazokoma te sortent beaucoup d'argent. nepoka oyo okomaki oyoki mpe na bato ebele Toi, tu es venu aussi avec mais beaucoup nzambe d'argent. apermetaki yo koma Mais Dieu a permis à ce que tu ailles. ayebi pourkui alingaki yo okoma Il sait pourquoi il a parce que permis na cela. basituation mosusu Dans d'autres nzambe ayebi situations, ke asi atiaki yo apart Dieu t'avait déjà mis à yo part. foluka solution mpona baoyo bazolela na Toi, domaine tu vas trouver une solution pour ceux qui pleurent. tozomona na bombo ya samuel Nous voyons dans la vie de Samuel. samuel azalaki mwana moke oyo mama na yaki kobonza ye na Samuel kati était un petit ya enfant église parce que aza lipamboli fui oyo awuti epai ya nzambe parce que c'était une bénédiction. aza lipamboli ya kolela ya mama na ye epai ya C'était une nzambe bénédiction des pleurs. mama na ye alelaki mbula ebele Sa ana maman avait beaucoup pleuré. akomaki na moma moko boye tellement kolela Et eleki il arriva un moment tellement
azobondela maloba ezobima lisusu te. mais il n'y avait aucune parole. Bible elobi kaka munoko nde La Bible ezoningana. nous dit qu'il n'y a que la célèbre. Alléluia. Amen. Akomaki na suka. Elle était arrivée au Nali nayebisa mutu moko suka na yo eza suka te. Je vais te dire, Esika mayele ya moto esuki Bible elobi esika ya Nzambe ebandi. là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Mayele ya Ana esilaki. son intelligence de Anne. Alobi na Nzambe kaka eloko moko. Elle avait dit à Dieu, Alobi kaka soki opesinga mwana ya si tu mobali me donnes un enfant, un garçon, nakotika ye na ndako na yo je le laisserai dans ta maison po ete asalela yo. pour qu'il puisse te servir. Anne ayebaki koprendre engagement ya charge. Et Anne avait pris ses engagements en charge. Anne ayebaki kobalukela Nzambe te. Elle n'avait pas tourné le dos à Dieu. Asalaki oyo yalakaki epai na Elle Nzambe. avait dit ce qu'elle avait promis. Akokisaki eloko oyo yalakaki na Nzambe. Elle avait promis ce Ntango qu'elle Nzambe avait asalaki ye bolamu ke akumba zemi. Lorsque Dieu lui a fait grâce de tomber enceinte, Le mwana wana botamaki. lorsque cet enfant est Azwaki né, lipamboli wana azongiselaki yango elle a Nzambe. pris cet enfant et Adefois biso bana Nzambe tolekaka kote ya mapamboli nous na le biso. faisons enfant de Dieu. Nous Ba passons à mapamboli côté na de biso nos ezalaka bénédictions. ntango mosusu eyaka munene te. Nos bénédictions des fois sont toutes petites. Alléluia. Amen. Par rapport à attitude na biso. Par rapport à nos attitudes. Par rapport à façon ya biso ya Par kosalela. rapport à notre façon de faire. Na leleli Nzambe fais-moi ça. J'ai pleuré auprès de Soko Dieu. saleli nga boye na kosala Si boye. tu me fais Et Nzambe tango asali engagement wana. lorsque Dieu s'engage à faire, Yo tango komona Nzambe asali lorsque tu vois et que puis Dieu a fait, ozongi sima. et toi tu refuses, Ozongisi o Nzambe alobaki. tu n'as pas rendu à Dieu ce que tu lui as Alléluia. Amen. Mais Nzambe atalaka nyonso wana Mais te. Dieu ne regarde pas tout cela. Bible lobi Samuel azalaki mwana La Bible nous moke. dit Samuel était Ayebaki enfant. même pas mongongo ya Il Nzambe. ne connaissait même pas Magi la voix de akolaki Dieu. na ndako ya Malgré qu'il ait Nzambe. grandi dans la Magi maison maman de na ye Dieu. kotike depuis Malgré que mwana. sa maman Mais l'avait un déposé jour à na la maison de butu Dieu. moko. Mais un jour dans Nzambe ayaki kosola na Samuel. Dieu a parlé à Nzambe Samuel. abengi Samuel 3 fois. Il a appelé trois Samuel fois. azokomprendre ete ke eza Nzambe. Il ne comprenait pas que c'était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esengelaki mutu moko ayebaki deja mongongo ya Il est Nzambe. important qu'une seule personne Akomisa connaisse Samuel. la voix de Dieu pour Nazongi dire à nsima Samuel. pote nayebisa yo. Je reviens en arrière Mutu pour dire, akoma te. une personne qui n'est Akoki pas arrivée kokomisa mutu te. ne pourra pas te faire Mutu arriver. akoma. Une personne Oyo qui n'est pas alonga. arrivée, qui a Nde akoki mpe kolongisa mutu. Qui te fera Mutu aussi. akoma. Une Ye personne nde akoki qui est kokomisa arrivée, qui mutu. pourra te faire arriver là où tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia bien-aimé. Amen. Alléluia bien-aimé. Amen. Alléluia bien-aimé. Amen. Yesu aza Nzambe. Dieu est Dieu. Yesu aza Nzambe. Tokotala mama likambo na biso. Nous allons lire dans notre passage. Bien-aimé, obéissance c'est pas Nzambe eza na litomba monene. L'obéissance auprès de Dieu est importante. Bien-aimé, koyoka Nzambe na vie efungolaka ma porte. Obéir à la parole de Dieu ouvre beaucoup de portes. Bien-aimé, kotambola na présence ya Nzambe na bosolo efungolaka ma Marcher dans la porte. présence de Dieu, dans la sincérité. Nazobenga matoi moko to motema moko to banga Nzambe. Je tire les oreilles ou le cœur. Nalingi nayebisa butu moko na pokwa lelo vie chrétien esuki kaka na koya église te. Je dis à une certaine personne ce Nalingi soir, nayebisa butu s'arrête moko pas devant mateya l'église. to maloba ya Nzambe oyo tozoloba kati na esika oyo. Je vais dire à une certaine personne la parole ou ce que nous écoutons dans ces lieux, c'est ça. Esuka kaka na amen te. Que ça ne s'arrête pas seulement. Esengeli totiaka ngo na misala po tomona fui Il est na ngo. important que de mettre son Soki ozosuka kaka na amen ozolata yango ezolata nzoto Si te. toi tu peux dire ce qu'on amène, Okosuka tu mpe peux kaka dire na ça, amen. pas ton- Et les gens bakobanda koluka kotala Nzambe kati na Les gens yo qui voudront voir Dieu à bakomona Nzambe te. Bible elobi bakoyeba biso na misala na La biso. Bible nous dit on nous reconnaîtra par nos Na œuvres. etamboli na biso tozotambola na Nzambe. Notre façon de marcher avec Na façon na biso ya kosolola Nzambe esengeli elandesama na misala. la façon de servir le Seigneur. Il y a- Bible ezotalisa biso na mokanda ya Juge 6. La Bible nous dit dans Jules, Dans mokanda ya Juge 6. Lolenge bana Israël na verset 1. Lolenge bana Israël bayeba ko désobéir na Nzambe. la façon comment les enfants d'Israël avaient désobéi à Dieu. Bible elobi ba désobéir na Nzambe. La Bible nous dit qu'ils avaient désobéi. Basali makambo eyebi kokumisa Nzambe Ils avaient te. fait des choses qui ne glorifiaient Bayeba pas. basalaki makambo esepelisaki Nzambe Ils te. avaient fait des choses qui n'avaient pas plu. Alléluia. Amen. Et puis Nzambe ayebi kotelemisela bango banguna liboso. Dieu leur avait mis les ennemis. Oui, Nzambe ayebi kotelemisela bango banguna liboso. Dieu leur avait mis les ennemis devant eux Alléluia. Amen. Po ete bango balonga te. pour qu'ils ne puissent pas voir. Mutu moko te akoki koloba ke ya bangaka Nzambe te.
Il n'y a aucune personne qui peut dire que je Mais ne peux pas Nzamba ici. bondela kaye. Mais Dieu combat pour Non, 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 bien aimé. Nzamba za nzamba justice te. Le Dieu n'est pas Dieu des Alléluia. Amen. Nzamba za nzamba justice te. Le Dieu n'est pas Dieu Toujours des mon comportement nzamba vers bana Israël. Nous voyons le comportement. Basaki peuple de Bible lobi on nzamba likaki mingi. C'était un peuple que Dieu aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Basaki peuple on nzamba tchaki à part. C'était un peuple que Dieu Mais la aimait. terre mon yoso bango bango tombola banzamba babal. Mais lorsqu'ils glorifiaient les Na terre mon yoso dieux, bango bango ko tala na gauche na droite. lorsqu'ils regardaient à Nzamba gauche et à bango droite, ko tika bango. Dieu les laissait. Alléluia. Amen. Nzamba bango ko tika bango. Dieu les laissait. Ba échouer na bitumba nyoso to babande ko Ils bunda. puissent échouer avec tous les combats. Mais nzamba ponaki moko kati na Mais bango. Dieu avait choisi Oyo abandaki kotambola na kobanga ye. Oyo abandaki koyoka ye. celui qui les Make na situation azalaki nango. malgré la situation qui Make na badefete oyo bade kolanda bango. Make na babitumbo bazomona ke bazobeta bango bazolonga te. Mais parmi bango nzamba ye kochoisir moko. Atindaki ange na ye soko pusani na verset 12. il avait envoyé son âge, si tu vois dans le verset. Apusi ye pembeni na ye. Il a approché de lui. Ayebisi Il ye. lui a dit, Alobi vaillant héros. vaillant héros. Gédéon vaillant héros. Gédéon Nzamba vaillant héros. bengi Gédéon vaillant héros. Dieu l'a Pendant appelé. que Gédéon azokoka te. Pendant que Gédéon Pendant que mboka ya Gédéon ezolela. pendant que le pays Pendant que mboka ya Gédéon ekendaki bowumu. pendant que Pendant que mboka ya Gédéon bazopola. pendant que Mais Nzamba bengi Gédéon vaillant héros. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Alléluia. Amen. Nzamba bengi Gédéon vaillant héros. Dieu a appelé Gédéon Parce que vaillant misu ya Nzambe eza lokola ya bato. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas Misu ya comme les Nzambe yeux eza lokola ya bato te. des hommes. Les yeux de Dieu ne sont Nzamba pas comme les amonaka yeux des biso ndenge amoni biso lelo te. hommes. Dieu ne nous voit pas de la même façon. Nzamba azomona biso na avenir. Dieu nous voit pour le futur. Nzamba azomona biso oyo ezoya lobi. Dieu nous voit pour ce qui va Nani arriver. oyo kozala Qui lobi. tu seras de Alléluia. Amen. Mais yo ozomite la condition ya Tu lelo. regardes les conditions Bien d'aujourd'hui. aimé, l'épargné circule encore. L'épargné circule encore. Lobi ekokoma pe na sa makolo na yo. Ça sera aussi ton Alléluia. Amen. Lobi ekokoma pe na se ya makolo na yo. Non, aussi ça sera. Okosudukolobi lelo kaka ngai oyo. Tu vas te réveiller. Tu vas Ngai dire, nde mutu na te iloba nza. Lelo kaka ngai oyo. Ngai oyo na bali. Lelo kaka ngai oyo. Ngai oyo nakomi kotambola na kobanga nza. Lelo ngai oyo kaka ngai. Bapakoli nga mafuta ngai. Lelo ngai nakomi vaillant héros. aujourd'hui, je deviens vaillant héros. Parce que nzamba azotala lobi. Parce que Dieu regarde ton futur. Nzamba otala lelo te. Dieu ne regarde pas Bible aujourd'hui. bi ange abimeli Gédéon. La Bible nous dit l'ange est Alors sorti auprès de Gédéon. konami. Tu as été choisi. Nzamba poni yo. Dieu t'a Soki choisi. yokende kolongisa libota na Que tu yo. puisses te faire gagner Na ta maboko famille. ya banguna oyo Dans les bakangi mains bango. dans la main de Yo nde Dieu. moto okende kobunda. C'est toi qui iras combattre. Yo nde moto kolongisa C'est toi qui bango. vas gagner. Tu vas Yo les nde faire moto gagner. okobimisa bango place wana C'est toi qui les basali. feras sortir. Yo de nde cette moto honte. okolakisaka nga naza C'est makasi. toi qui iras montrer que moi, Dieu est fort. Alléluia. Amen. Nzamba ozela biso d'obéissance. Dieu nous attend dans l'obéissance. Nzamba ochoisir biso ndenge nini. Dieu va nous choisir comment? Ntango marche na biso eza tokei liboso Lorsque tozongisi. notre marche est, on avance et on recule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ntango tozotala le présent, tozotala lelo. Lorsque nous regardons le présent, nous regardons aujourd'hui, tolongoli makasi nyonso toza nango na confiance. nous enlevons toute force que nous Parce que avons. tozotala la situation na biso ya Parce que nous lelo. regardons la situation actuelle. Te mosusu bapaster ameme alobi eza yo. Lorsque peut-être que demain tu seras pasteur de l'église Mema. Évangéliste ameme alobi eza Peut-être que yo. demain tu seras évangéliste. Mais yo ozotala condition no ya Toi, tu lelo. regardes tes conditions actuelles. Otala condition ya lelo Ne te. regarde pas tes conditions. Tala nde nzambe oyo asali yo ozala Regarde esika yo ozali. il a fait aza na nguya ya kolongola yo na nzela nyonso to ekoki kotungisa yo. il a tellement la force et la gloire de t'enlever de Ye moto akopesa yo makasi ya bitumba po ye moto apesi yo mission. parce que c'est lui qui t'a soki apesi vision apesaka provision. Il donne une vision, il donne une Ye moto akolongisa yo bien qui aimé. te fera gagner. Mais po alongisa yo esengeli yo tia maloba ne ya Pour pratique. qu'il te fasse gagner, tu dois mettre sa esengeli otia maloba na nzambe ya pratique. tu dois mettre sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Bamisio nyonso nzambe badotino soki oyebi maloba nzambe Les okolonga. missions que Dieu va te confier. Ntango tentation nyonso ekoya liboso na yo okotia mo fasi ya parole. Les tentations arriveront de okotia yango fasi na yo te po ete la chair est Tu faible. ne mettras pas par rapport okotia yango fasi ya parole. Tu mettras par rapport Na à problème oyelinga Mais le problème, maloba na nzambe elobi nini mpo na situation quel oyo. problème qui m'arrive? Qu'est-ce que dit la parole de Alléluia. Amen. bitumbu etelemeli libota na Le nga. problème là qui se parole ya nzambe elobi nini mpo na situation oyo. Dieu dit par rapport lokola liloba nzambe rekilaka te. que la parole de lokola liloba nzambe eza oui et amen. la parole de Dieu reste yo kolonga Toi tu seras na nzela na maloba na nzambe. dans la parole de Dieu. yo kolonga parce que
que Zamba est mon honnête. Yo kolonga. Tu vas être victorieux. Mais sauf que Si tu es une personne, tu ne mets pas la parole de Dieu, tu ne seras pas victorieux. Alléluia. Gédéon était étonné. Comment on peut choisir Kakaï? Comment on peut me choisir? Les enfants Ils étaient nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient nombreux. Mais pourquoi quand Gédéon a choisi? Mais pourquoi il y a que Gédéon essaye de réfléchir pourquoi Kakaïe? Pourquoi seulement lui? Parce que tu demandes ça trop dans la prière. Parce que tu demandes trop dans la prière. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dans ma bête ou dans ma lampe, tu demandes pourquoi dans les mauvaises choses ou dans les bonnes. Pourquoi c'est toujours moi qui pleure? Pourquoi? Et ça, ma question, tout dans la prière. Ce sont des questions que nous posons beaucoup dans nos prières. À toutes circonstances, bien aimé. Bible sur le bateau glorifié. Dans toutes circonstances, la Bible. Dieu nous connaît mieux. Mais ça n'est pas comme il y a une chose que Dieu nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Dimanche passé, j'ai dit dimanche spirituel. Parce que milimo wana bima kekenda koluka sika ya kokota. Alléluia. Milimo wana bima ekenda na l'église aride na luté. Ils vont pas très loin. Yengaka soke moni place ya kokota te ndeke na l'église aride. Milimo wana na bima ke bimi pa la ko kokota pe pa cette les esprits sortent, ça peut sortir de ma main. Alléluia. Soke kuti ba base solide te kokota. Pas les bases solides, ça au moment que mutu azalaki na ye bien. Si ma mikolo bakoma mona ba manifestation kati ya et après quelques jours vous allez voir mais mutu okomo changer boye ndenge nini azalaka boye te akoma boye mpona nini kotambola na kobanga nzambe okoyamba oyo esengeli yo oyamba te kotambola na hypocrisie na présence ya nzambe okoyamba oyo esengeli yo oyamba te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. À des fois bana nzambe bazotungisa mamisu koluka kaba ndoki partout. Oh na kati ya protocole ndoki azali. Oh na kati ya musicien ndoki azali. Oh na kati ya pasteur ndoki azali. Yo na terre koluka kaba ngote. Yo na tende ya kozwa maloba na nzambe tchana misala. Tambola na kobanga nzambe. Bango baza na problème na bango. Tango moto nzambe kitaka. Bayebi oyo bango bayeba ko récolter. Ils savent ce qu'ils vont récolter. Alléluia. Amen. Toutes les esprits qui parmi mal en Nzambe. Oza ko camoufler. en train de te camoufler. Ces esprits n'iront pas loin. Ça rentreront en toi. Biso devoir na biso. Notre devoir. Pour choisir biso. Pour que Dieu puisse nous choisir. Denga il va choisir Gédéon. Comment il avait choisi. Pour choisir biso. Denga choisi ça qui est Esther. Comment il avait choisi. Pour mettre biso à part. Denga pour Samuel depuis ventre de sa mère. Samuel depuis le ventre de sa mère. Il est nécessaire que nous marchions dans la crainte de Dieu. Mettons sa parole en pratique. Il n'y a rien de mieux que craindre Dieu. Je peux te prêcher les miracles. Prêcher les préoccupations. Si tu n'es pas une personne qui craint Dieu, tu iras où avec des miracles? Tu iras où avec des prophéties? Alléluia. Amen. Bien-aimé, craignons le Dieu. eloko nalingai nayebisa bino journée ya lelo ya makasi ya munene oyo kobima nango kati na esika oyo kobanga nzambe mpo libotano etuna mpena ki a fait cela nzambe ya nani asali boye nzambe mpona yo asalela yo okoma kanali ya bénédiction ya libota na yo esengeli kobanga nzambe bien-aimé spirituel nde yaka kobenda physique. Moi je parle de bénédiction spirituelle. Moi je parle de bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. Je parle de bénédiction spirituelle. Amen. Même si tu as mayele ya molimo. Même si tu as cette bien-aimé. Tant que tu as mayele ya molimo, koki kokomisa mo sayo. Quand tu as l'intelligence parce que tu as mayele ya molimo santo. Parce que
Je ne parle pas de physique ici. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde qui les papaïens achètent ça même neuf. Ils ne prient même pas. Moi, je parle des spirituels. Je parle des choses spirituelles. Craindre Dieu, c'est se protéger soi-même. Craindre Dieu, c'est Dieu te met à part. Tu n'as rien, mais les gens, quand ils rentrent, même ils sont saints, qui te voient que tu es là assis. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénédiction. Craindre Dieu, ça donne des bénédictions. Tu vas te protéger toi-même ainsi que ta famille. Alléluia. Combien d'années nous allons demeurer dans le camouflage? Combien de temps nous allons nous masquer? Que Dieu nous aide à sortir nos vrais visages. Nous allons vraiment devant Dieu. Pour avancer spirituellement. Nous avançons spirituellement. Nous lâchons. Que les choses qui nous puissent loin. Pour que Dieu puisse nous choisir. Un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Craignons le toujours mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous irons loin avec Dieu. Nos sociétés seront bénies. Nos mariages vont être bénis. Nos enfants seront Malgré les combats, mais l'Éternel a délivré toujours. l'Éternel nous délivre. Il va s'élever à ta moto. Lui, il s'élève toujours. Dieu Dieu n'a pas de dette. Alléluia. Il Il n'a pas de dette. Aboni Gédéon. Il avait choisi Gédéon. A-t-il Gédéon mission? Il a envoyé en mission. Qu'il aille faire Alléluia. des Hôtel Yabanzambe Yabal. des dieux des Baals. Bien aimé, tout le temps, facile. C'est pas facile. Lisons cela, nous voyons que Ba c'est pas pona facile, yo. c'est pas facile. Balo balo kene na ndako nganga moko ya famille yo yebi pena ke papa leki na biso noko na biso papa na biso azalaka na chambre moko Tu sais boye. que ton parent Oyo mutu akoko kozala na accès dans kuna. une chambre où quelqu'un n'a pas Tout accès. ça là on va ba film nigérien. Voyons cela de fois. Mais siko ba poni yo. Et on te choisit toi. Ange abimeli yo. L'ange te vient auprès de toi. Aponi yo. Alors comme ni porte wana. Oyo zaka na ndako na bino. Oyo papa na bino alingaka te bafungola. Kende kofungola porte wana. Bien-aimé, zonga mutu. Ebela batu babela maboma vie ebeba likola ba makambo bona. Personne n'a eu de la folie à cause de ces gens. Et ce qui la Bible était salama. Ça s'est pas arrêté dans la Bible, c'est des choses vraies. Alléluia. Na ba famille mususu na mabota mususu Dans bazala banda. certaines Na kati ya familles, ndako na bango ba na chambre Où oyo ils ont des bafungola chambres te. qu'on ne peut pas ouvrir. Papa na baka essaye bango bakoki kofungola tout mais oyo Leur père leur avait dit bokotaka te. Kaka papa ye moko azalaka na accès n'a pas kuna. accès à cette chambre. Mais batindi yo. Et ton voit toi. Molimo wa Nzambe akoteli yo. Alors kende kofungola. Soki eza vrai molimo wa Nzambe Si ce te. n'est pas le Epele vrai bakata de bilamba. Dieu, tu vas devenir fort. Bato nyonso tomonaka baza maboma na libanda. Et beaucoup de personnes nous voient Basimba ils ekakisi te. ils n'ont pas seulement pris. Alléluia. Amen. Basimba ekakisi te. Baza bakonsekansi ya bakomba moko Ce sont basali les sans Yesu. conséquences qu'ils ont fait Sans Yesu. sans Dieu. Yango Nzambe po choisir moto. Voilà pourquoi Dieu, pour qu'il puisse Nzambe sengeli akuta bakapasité na kati ya il doit moto wana. trouver des capacités. Dans Nzambe ta vie. sengeli akuta motu wana aza capable Dieu doit trouver que tu es ya capable kodefendre parole na de ye. défendre sa parole. Motu wana aza Cette capable personne est capable ya kosala quelque chose. de faire quelque chose. Bato ebele babela maboma. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues fous. Afungolaki porte apa abeli so. Il a ouvert la porte de papa. Akotiaki liboko na poche ya papa, Il a moto fait rentrer ebouge. la main dans la poche de papa, sa tête a bougé. Alléluia. Amen. Alokotaki mbongo na nzela, moto Il ebouge. a ramassé l'argent dans la rue, il est devenu bizarre. Mais so moto ayebi ta olobaki moto wana sibi. Mais si on ne sait pas, on va dire que cette personne est partie voir les féticheurs. Alléluia. Amen. Makambo eza ebele na vie. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Totambola na kobanga Nzambe. Marchons dans la crainte de Dieu. Totambola na kobanga Marchons Nzambe. dans la crainte de Dieu. Kobanga Nzambe batelaka. Marche. Crainte Dieu, ça protège. Kobanga Nzambe batelaka. Crainte Dieu, ça protège. Alléluia. Amen. Kobanga Nzambe batelaka. Crainte Dieu protège. Ekobatela yo na libota na Ça va te yo. protéger toi, Ekoyeba tes koepargne yo na enfants, et ta magomba ya famille. mike mike Ça ya libota. t'épargnera dans les petites choses bizarres dans ta vie. Ekobatela yo beleme tobanga Nzambe. Ça te protège. Tous habitude te ya koyaka wa mercredi, vendredi, dimanche pour rien. Ne prenons pas l'habitude de venir le mercredi. le vendredi, Yaka penda pour loba na rien. za mo Christ na memi
Viens vraiment, tu dis c'est Dieu, je porte ma croix. J'irai devant avec Jésus. Je mettrai la parole de Dieu dans ton et là tu seras agréable aux yeux de les enfants d'Israël avaient Dieu leur avait laissé dans la souffrance. Jaloux. Lorsque tu t'appelles chrétien, marche dans la crainte de Dieu. Et la parole de Dieu en pratique. Bien aimé chrétien, le chrétien mais tu ne restes pas. Un chrétien lorsqu'il tombe, il se relève aussitôt. Tu ne peux pas rester tu ne peux pas perdurer dans les péchés et que ça là tu ne seras pas choisi. Dieu choisit les personnes qui marchent. Avec déjà Gédéon voyait héros. Alors qu'il s'est Gédéon, il y a moyen de Gédéon Bunda. Comment déjà héros avant qu'il y a Bunda. Il était déjà victorieux. Comment ni nzamba zombengo spirituel. Par quel nom Dieu t'appelle? Par quel nom Dieu t'appelle lorsqu'il te voit? Alléluia. Par quel nom Dieu t'appelle lorsqu'il te regarde? Pour Gédéon, il y a qui va y héros. Gédéon, c'est quel est ton nom à toi? Aujourd'hui, ça va combat spirituel, bien aimé, Cesse de faire les combats spirituels. peut-être quelque chose à l'ibot. On a vu la famille, na ça, ils ont simbaté. Na l'ibot, ils ont répété. Conscience, toi-même, est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu crains Dieu? pour diable parce que le diable ne joue pas avec. Lorsque tu chantes ces choses qui te Alléluia. Lorsque tu chantes ces choses qui te lorsqu'il cherchera à te tenir, si tu as il tiendra Dieu, donc il ne te vaincra pas. Mais si tu n'as pas si tu ne marches pas dans tu as touché à ce qui a ça sera compliqué pour toi. Les conséquences de cela, ça sera très dur. C'est mieux que tu n'entendes pas que tu entends. C'est mieux que tu ne saches pas que tu le saches. C'est mieux que tu ne voies pas que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gédéon a fait mission. Gédéon avait fait la mission de sa famille. Il est parti sortir sa famille dans un ils étaient tous partis sortir dans la pauvreté. Dieu lui avait dit, fais tomber les hôtels de Baal. Ce n'était pas que pour son père. Donc Gédéon a tenu tête même devant les féticheurs de ce monde. Féticheur n'a pas qu'à mon côté. Quel niveau nous avons mis là qui chez Dieu? Regarde dans quelle dimension Dieu a ramené. La prière n'a pas niveau sokendi. Regarde les famille. Ça va aller détruire les hôtels de ta famille. Alléluia. Et donc il ne peut pas hôtel ya ba famille. Ça va détruire l'hôtel de ta famille. Na kati ba famille mutu na pas ça na makambo na. Dans certaines familles nous avons pendant que bango ba opérer quelque chose. Donc lorsqu'ils pensent yo ba prière na yo ba jeûne na yo façon ya etamboli na yo et bibi si makambo songolo. Prière tes jeûnes et ta façon de mais les bango ba koluka ba banda ba qui a fait cela? Lorsqu'ils vont se poser la question qui a fait ça? Ba moni keza yo. Et ils sauront est-ce que bitumba wano kokoka? Est-ce que c'est quand là tu vas y arriver seul? À ce moment-là ndo ba ndoluka nzambe. C'est en ce moment-là que tu attends. Tout est Seigneur a déjà préparé. David a déjà préparé. David a combattu Goliath, il était déjà Alléluia. Dieu l'avait déjà préparé dans le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Pas préparer le secret pour te yo obéissant on a mis on se prépare dans le secret. Au combat combattre to combat ko tambo na nzambe bete pendant que oza na kati ya combat.
Tu ne vas pas commencer. Parce que les mauvaises choses que tu as fait hier va te rattraper aujourd'hui. Alléluia. Changeons nos vies. Repentons-nous. Répentons-nous. Changeons notre façon de voir les choses. Pour que Dieu puisse nous choisir. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse nous choisir. Dieu doit voir au-dedans de nous, il doit trouver quelque chose qu'il peut utiliser. Alléluia. Amen. Dieu fait beaucoup de choses par son intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Il les a envoyés pour rire. Parce qu'il y a tel intérêt. Parce qu'ils voyaient son intérêt. Lorsque nous allons marcher dans la Dieu, nous allons mettre Dieu va chercher son intérêt au-dedans. Et puis il faut choisir ensuite il va nous choisir pour un certain combat. Pour nous envoyer en mission. Mais tant que tu recolles spirituel, et que ça la passe, ça sera difficile que Dieu puisse nous envoyer en mission. On était pas ça commence toujours pour et que personne ne le sait. Et Dieu a vu que j'avais Dieu a préparé le et là il te prépare. Même la Bible, je ne savais même pas lire. Même la Bible, je ne savais pas lire. Je savais même pas lire. Je ne savais pas lire. Des bleus et de rouge. Mais par l'amour de Dieu, et là il commence à travailler avec toi. Alléluia. Premier pas, le premier pas est d'abord que tu puisses te rapprocher de lui. Qu'il puisse te choisir. Il faut mon intérêt. Il voit son intérêt. C'est lui qui sonde le rein, qui sonde le cœur. A choisi Gédéon. Il a choisi Gédéon Azaki Maïna Makila Nikolayo. A choisi Esther. Esther Azaki na Maïna Makila Lokolayo. A choisi Samuel. Azaki na Maïna Makila Lokolayo. A choisi Abraham. Alors il sort de la maison de ton père. Moi l'Éternel, je te ferai ton nom grand. Et moi je rendrai ton nom grand. Mon nene o na kokomisa yo. Ata minzoto alikolo batu ba okora ko compter yango. Et c'est qu'il est important que Dieu trouve. Il doit voir que tu es capable de le chercher. Parce que nous alliance. Mais vie chrétienne vendit la marche à mout. Mais la vie chrétienne intimité vendit la marche à mout. L'intimité lui aussi. Et ça n'a pas te belé bayamba yesu le quoi mo konzipe mo biki. Ba pratika kate. Bango nzamba za na ngambu bango pe ba na ngambu. Ata capable ya kosala nyonso. Il est capable de faire tout. Mais Bible veut faire biso que biso ça capable de kosala nyonso. Et la Bible nous dit nous sommes makambu mususu biso etake bana na nzambe. Il y a des choses que même enfants de Dieu nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y a des gens il y a des gens qui disent que je suis un enfant de il Dieu. est capable ou elle est capable de faire tout. Et ils se sont elle est capable de rentrer partout. Elle est capable de rentrer. Il y a des endroits où nous on ne peut pas rentrer. Alléluia. Il y a des endroits où enfants de Dieu nous ne pouvons pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Il y a des endroits où Dieu te permet de rentrer. Pour faire la différence. Pour faire la différence. Lorsque les gens te voient, ils disent mais cette personne est ici. Mais les deux ne sont pas pareils. Ils ne parlent pas de la même façon. Ils ne marchent pas de la même façon. Tout ça dépend de Dieu. Ce qui nous sortons ce soir, et Seigneur, fais-moi grâce.
Nous devons demander à Dieu de nous faire de marcher dans ta volonté. De marcher dans sa volonté. De marcher dans ta volonté. Mais toutes ces invitations ne sont pas nécessaires d'y aller. Alléluia. Tu vois que l'endroit où on t'a invité ne glorifiera pas le nom. N'y va pas. Tu sais qu'il n'y aura rien qui va t'apporter quelque chose. Alléluia. Toute chose n'est pas bon à accepter. Il faut arrêter terrain. Tu dois voir quel est l'intérêt de Dieu. Je vais faire ça, oui, mais est-ce un terrain? Je veux faire ce qu'on m'a demandé. Est-ce qu'il y a l'intérêt? Parce que Dieu m'a appelé, il m'a dit tout ce que je ferai, il faut qu'il y ait son intérêt dedans. J'accepte. Mais je vais demander d'abord à Dieu. Et je demanderai d'abord. Et puis et après Dieu. Tu te réveilleras le matin, tu verras que tu es fatigué. Tu peux préparer tes affaires, mais tu es fatigué. Le Saint-Esprit te dirait, tu veux faire ça, tu tournes, mais tu comprends pas. Des fois, nous les enfants de Dieu, parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Samuel peut comprendre le langage. Samuel peut comprendre le langage. C'est qu'il tout à ça comprenait le langage. Il était encore qu'une certaine personne pour lui dire que c'était la voix de Dieu. Alléluia. Samuel, alléluia. Et Samuel d'aujourd'hui sont nous autres qui nous se mettons devant vous. Alléluia. Amen. Nous qui nous mettons devant vous. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons dire quelque chose à Dieu. Nous allons nous tenir deux à deux la main. L'autre priera pour l'autre et toi ainsi de suite. Dis à ce Dieu. Fais grâce à mon frère, à ma soeur, qu'il puisse marcher dans la crainte. Même pour moi. S'il te plaît. Je t'en supplie. Fais-lui grâce. Yaya, tiens, tata. Goudé. Mets-toi debout, tiens, comme ça. Bondela pona ndeko. Dobanza me salam ndeko na ngangolu. Asala ka volonté no atambola na kopanga prie. Fais les faveurs. Makamundo soloba pona bombo ya nzambe kofisama. Sala ngolo atambola na kopanga achaka maloba pratique. Ndeko aza liboso na yo somo yebi eloko moko yo mona ke pa na ye etungiso na kata motema loba na nzambe longola eloko oyo. Loba kolo na bondeli yo sala ndeko na ngolu kolo sala biso ngolu totambola na kobanga yo nzambe sala biso ngolu kolo tokima mabe totia maloba na ona esiko esengeli nzambe toza na pota na yo Adonai koyokisa biso soni te mokonzi na lola totikaka bandako toyaka awa mpona koluka yo Adonai fais-nous grâce sala biso grâce bibelobi mbongo ntako koye epai na yo soki yo obengi ete biso toye epai na yo mpo yo obenga biso metamboleli na yo nde pasi koyoka yo nde pasi mpo na biso mabe tozolinga osala te tozose retrouve na kati na yango bolamu tozolinga osala tozokoka kosala yango te Seigneur sala biso ngolu sala biso ngolu sala bien-aimé na nga ngolu sala bandeko nyonso baza na kati na esika moko ya yo ngolu kolo sala biso ngolu nzambe tokotisa yo na kati ya bandako na biso tokotisa yo na kati ya baprojet na biso tokotisa yo na kati ya bafoye na biso ozwe esika na kati ya bomoi na biso. S'il te plaît Seigneur, on a besoin de toi. S'il te plaît même ndeko na ngai na badimension spirituelle même ndeko na ngai na badimension spirituelle même ye na badimension spirituelle Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Longola nyonso eza ya yo te na bomoi na ye. Longola nyonso eza ya yo te na bomoi na ye. Oyo nyonso ezo glorifie kombo na yo te na bomoi ya bien-aimé na ngai kweya.
ekweya lelo na kombo na Yesu. Ekweya lelo na kombo na Yesu. Oyo nyonso ezosala ete avancé te spirituellement. Ekweya na kombo na Yesu. Yawe tia makambo makasi ya malamu na kati ya bomoi. Oyo mabe ekweya po ete avancé na yo. On a besoin de toi, Père. Yoloba kisenga na kopesa. Kongola na kofongola. Toye kosenga kolopesa. Toye kopeka Adonai fongola. Toza na posa na yo. Toza na posa na yo. Bao nyonso batelela kayo mokonzi bayokisa makasoni te. Sala bisongolo. Sala bisongolo. Sala bisongolo. Sala bisongolo. Tovandi kimia la présence ya Nzambe. To simba ni kaka, simba. Tolandi libondeli ya Papa Nestor. Papa Nestor akobondela na voix forte. Akokende kotika biso nyonso ndenge to simbani na maboko ya Nzambe. Tolandi libondeli. Nzambe ndenge koloba susu merci epai na yo. Oyo tumdosle ko bongisa ete Nzambe te basu ko sala na esika oyo Nzambe na kokwa lelo. Seigneur, acte oyo tosili kosala Nzambe ya kosimana ete Nzambe mpona kobondela l'un vers les autres. Nzambe tika ete oyo nyonso tosili kosenga Nzambe na kati na esika oyo na bavi na biso. Nzambe tika ete Seigneur yo eba okokisa yango. Parce que toye liboso na moteka toye liboso na yo Nzambe na bikamu. Yo lobi na biso ete Nzambe nyonso oyo tokosenga na kombo ya mwana oyo Yesu Masiya. Nzambe yo ozali fidèle pe juste. Ya kokokisa yango Nzambe na kati na bomoi na biso. Merci mpona oyo nyonso tikokokisa Nzambe na kati na bomoi na biso. Merci mpona oyo nyonso tikokokisa Nzambe na kati na vie ya ndeko moko na moko Nzambe na kati na esika oyo. Nzambe totiki bandako na biso Nzambe na bikamu. Totiki ba occupation na biso Nzambe na bikamu. Pona koya na présence na yo Nzambe. Seigneur, tikete kinya na yo Nzambe. Yango eba kuwumela Nzambe. Ikona ndeko moko na moko wasili koshaba kona Nzambe na kati na esika oyo. Faveur na yo Nzambe. Grâce na yo Nzambe. Eba kodemere tango nyonso. Ikona wumela biso. Kuranga Nzambe na maloba na yo Nzambe na bikamu. Ete Nzambe lolenge de stuko chama konati na esika oyo na pokwa lelo. Yosile ko choisir biso Seigneur. Ona ko bundela ba famille na biso. Yosile ko choisir biso Nzambe na bikamu. Ona ko bundela Nzambe oyo ezali ba foyer na biso. Nzambe na bikamu. Oto sliko senga, pe oto sliko senga ke. Yosile ko yeba difficulté ndeko moko na moko azali ko courir Nzambe na vie na foyer na ye. Nzambe na bikamu. Tikete mawa na yo. Tikete grâce na yo. Yeba ko demere Nzambe. Ikona mungu na biso. Nzambe na recommandé susu. Ozonga na biso na maboko na yo. Lolenge oya tutala na esika oyo. Tikete ozonga na susu. Kimena na Nzambe yeba ko demere tango nyonso ikona mungu na biso. Soki yo kosala sous grâce au transnational na esika oyo journée ya dimanche. Nzambe yeba ko pesa son Nzambe gloire epai na yo. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.